ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro dans la chaîne Nabino ABC One. À part politique, Madame, Messieurs, ça culture, ils allons m'embêter parce que nous sommes là pour donner l'information. Alors, Lelo, certainement, je suis ici, on a vraiment. Nangaba, précisément dans l'avenue Boulungu numéro... pardon, dans Makala, excusez-moi. Dans Makala, dans l'avenue Boulungu numéro 14, Sikawa Pibo, comme on a avenue Oyo. Pourquoi? Alors, une fois de plus, il y a eu la mort qui a frappé la porte du paysage cinématographique congolais. Oyo Moko, il y a artiste comédien à rendre âme na Nzambe. Il s'agit de Diana Makila. Diana Makila oboyebaki a sepeli sabato ebele. Diana Makila oyo a salabi sengo ebele na ba famille a wapeli banda. Alors Diana a eu un long séjour na Saint-Joseph. C'est vrai. Alors Diana n'est plus. Diana Makila nous a quittés. La raison pour laquelle Toza Awa a quitté Kibiso Lobby na 18h na Saint-Joseph. Après AVC et Betakié, et on a dit qu'elle a été plutôt aidée par beaucoup de personnes pour rétablir vie normale, cours normale. Mais malheureusement, comme c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu a jugé bon que Diane ne soit plus parmi les êtres vivants. La raison pour laquelle tu es Nesika Awa Matanga Ezali, exactement Diana Akufi Nanini. Et ça dit combien de temps? Tokota na kata lopango to yeba nini elekaki tokota. Navanda Diane. Donc on a la qualité oya zalaki nango. Azaki mutumo vraiment que attache au problème.
et cause doit tenter parce que azaki fimo aloba mingi ayeba ko éviter ba problème et ce qui fait problème ezali donc ayebi ndeni na ko silisango quoi donc pour mutu aloba mingi te aza mutu azaka vraiment problématique makasti voilà et ezalaka wana te parce que eza matanga ya moko na biso donc organisation vraiment et les bien na mutema nyonso parce que to sala qui peut organisation na makambu ya assistance na hôpital to benga na batalibanda te zaki no biso moko en coulisses et lokola sango ya liwa po batu musupe bayeba ete po to lingaki même pas ba émission ça ma ebele po batu bayeba ke azobela po to alerter tout le monde moi bosaki quand même ba émission ouais ba émission et salamaki émission et salamaki après to lancer qui communiquer ba arrêter non ba émission comme ça balandela non soin ya ndeko na biso lokola déjà combien de temps na malade ou méditer n'indimité parce que babi avant qu'un Saint-Joseph abandonne dans l'hôpital moko quelque part awa et de ba monika ekomi critique di vraiment que na Saint-Joseph mais banda que Saint-Joseph je crois azo kenende 1 mois sinon 1 mois non ba candidat baza lecte ba étant que artiste et comédienne Myrma. Ouais, donc biso to senga na bakondi boye Diane aza mwana mboka aza mutu oyo asala ki makasi na art na biso congolais et totika été donc to simba na main dans la main enfin que organisation na eza na réussite total. Et vraiment que le malade a quitté Diana Zaka bien. On a journée on est à mardi à les 10 na ba 19h45 à la salle qui crise on est même qui na comment le moment tout se retrouve qui na Saint-Joseph. Ça dit combien de temps? À Saint-Joseph le lot au salle 3-4 semaines. En mois. Presque. Bon évolution na hier c'était bien parce qu'abima est déjà dans l'urgence to doit qui peut te couper un peu dans chambre avec cas de soin nous autres comme ma casse pour to yanda pour subitement le binda ça est surprise. Bah 19h15, oui, tout était bien. Diagnostic avec le médecin, bah moi bien qu'un miracle, que l'évolution a bien par rapport à Dengue, donc comme là qui na Saint-Joseph. Moi quand à l'université, moi quand à la primaire. Je sais que attaque non. Le Seigneur sont de toyer na yo, voyez kakapo o la kisabola na yo envers Diana. Je me remets que tous à la cas bien, tous les landais qu'on a biso, moninga na biso. Na Kimia, bon, plus je me remets aussi que on l'honore parce que à Salem ça na inamboka oyo. Les lois soit zaté, les lois comme tout ya ou pour couper ça Diana, ezaka honneur wana. Atika qui est dernier mot te aloba qui est lobasu. Non. Diana lobi le côté à sali juste c'était normal. Akeneka bongo. Bon, na kokika ko topé sinon merci parce que certaines personnes m'a aidé à Kibiso déjà dès les débuts à ma crise naïe. Ça on peut merci. Mais je demanderais que Diana les artistes na Biso, Diana les artistes na Congo. J'aimerais mieux que le peuple congolais na ba konzi à Congo ba honorer art naïe à Saïlé Biso. Merci beaucoup. Bien, moi je m'appelle Ivana Chanda, concert nayo, namusala oyo et puis artiste et aussi comédienne. Ce qui l'a mis bien le comédienne c'est grâce à cette femme oyo Uchi Kabiso parce que ngana jana tozaki ba camarade ya bo mwana te tukuta ina kimukolo parce que ça fréquenter salon nanga ezaki tout justement na point ya venir na bango comme star alingaka suki na yeza toujours propre bino boye jana ndinga zalaka azaki chaque fois ko ya ipana ngapa na sala suki to yeko sala amitié moko ezaki attention ka benga na boto un tournage lobi vana faut sala nga suki donc attention na zaki na programme boye na ba client mususu fana privilégié ye kuna yebiki azoke les tournages à partir wana to yako ko sa taché makasi to koma ki vraiment tam tout ça eloko ko sala na ndako te abimi to vana na salon to ko beta ma solo tout ça soit sala ki alobi nga na kenanga tournage surtout ako beta di solo moko boseki a raconter histoire moko boye ou bien nazo lingana sala se moko boye mais na pesi idée ona na mutu to solo donc ko vanda na epesi nga envie wana ya kosala théâtre c'est déjà nga pena za pour ça théâtre yo déjà aux star ko maman ndengo za salon boye za déjà artiste il faut le capé au kota suko visibilité nde na TV ngabi na kubandela ngona no wapi na yebi pe théâtre tabino nga na ko accompagner yo na keno et pas bobo tout ça et pas beaucoup apprendre rapidement au comment no star
donc abenga bobo manoka bino camarade nanga zo ya kuna na groupe na yo na kenda pe bobo ya mbanga tout ça na yekoli musala na ngana umela kitina bimi na TV et lelo yo na koloba ke nyonso tu nazo sala na monde ya média et ça grâce à Diana. Donc on a aucun vite parce que yo yebelinga na mingi ya IDPS. Ce qui nga na côté na IDPS na politique, c'est Diana muto branchanga na chaîne ya Tam Tam ya Dieu donné mon lobby. OK. Dieu donné mon lobby hasard relation à Diana donc frère na yeba so la bien ayeb c'est que na pour ça journaliste moko mona za compétence ya ko sala msala politique Diana benganga Ivana batu baze belé. Po eza ko pena ko pesa mutu ya ko kota vient nga so la bien ça na Benin. Na zupe makambu lelo pe epesi makambu susu na politique yo moni barankine etiki plasté OK partout même na l'église au moins quand mutu boye batie mukambi moko boya sika mukambi akala siliki oui bien ba fidèle même na ba fidèle au moko boye pasteur akomi na mingi o pe siliki OK ozomona déjà na théâtre elo kwa nezalaka c'est pourquoi on a qu'une déconne sur la distance ayaki alobaki na TV publiquement alobaki to linganité eza bongo to yebandi to ça na monde ngo to yebandi tellement que Diana za muto sala théâtre moi muke ce qui batie ba CD ya Diana ya tango zo jouer ba major kuna okomona que Diana za mwana muke mais azaki na bolingo musala na ye et lelo bravo l'artiste akufeli kaka na kati ya musala na ye semaine o Diana akufaki Diana tourna ki biloko belle vie mais journée anniversaire à moi na ye Diana zaki wana pona ko sepelisa sa fille aînée parce que ezaki journée na ye alobino na ko bimisa mwana te ya ko fêter na mwana na ndako ba vandi pe na mwana ba bongisi fête ne kitoko abi lelo to ko fêter en famille vraiment quand des maman sepelisa mwana ezalaka to salaka ya eloko ya passe ezaki soki to yeba ke mukolo ndeko kufa tam to fuka makanzambe nanga limbisa makambo nyonso na sala tala ndeko ya mwasi moninga mwasi lokola yola mukina tongo ke na salon bongisanga manzaka tanga sili parce que nakota ina mwana wana sala ka ye manzaka na sili eza pe wa sala kanga pe to yebani bien mwana ngwa sana tonga journée wana nga na sali Diana manzaka bino lelo na eza fête ya mwana na bima nanga tina zakana ndako menaza quand même propre parce que moi ça linga propreté le quoi Diana zati vu que avant d'arriver dans le pango eza famille na le pango famille maman na ya zawana bandi ko ne bazawana mais Diana bongisa ndako ne ya sima kitoko et c'est qu'avant daka parce que abala na été azane marié donc avant d'année na banana ye et pas na bango alors abongisi manzaka abongisi tout ça zongi pe na ndako balambeli bana bana bazolia bazomela bajina bango yepe azako komela moi 20 na ye bamonika mtu agangi akwei bayeba mema boye to sali crise mamene hôpital moko ezanzinga wa kaka le même jour bakena ye kuna tamba komi kuna batali keza kana bango tende baye koloba non boke hôpital mususu ba transfert na mama na Saint Joseph bakoma ki kuna bomona ki ba mama Gabriel bakenda ki wana ba belle vie parce que bazaki na tournage bazaki nouvelle wana bakomi kuna basali o bakako sala tout ça bambongo epesa maki ponde kuna biso za traitement bien que maladie ya Diana et c'est là que c'était moi qui protéger yango de façon que ezobima chaque fois que ceux qui artiste akufi tozo sala ba émission tozo bega bato poto boya ko funga biso donc il kanisi wana ebima ki na Belar hein na groupe ya Belle TV il m'a na Belar ke to mekana ko bundana to sungana no biso moko pourquoi ko leka na bato bazali banda ndio monaki bakata ki ba contribution mutuna mutazo ko pesa contribution na ye ke to sungana ndeko na biso mais na kati bato pe bazo sangisa mbongo na misusu nyonso bazaka na bolingo ya Diana te donc pona kozala hypocrite te bon pour kozala lelo na sali semblant que tozo no rando to bongisi mais na kati ya mutema tam to présence na yo na sepela na ngana mutu mais na sangisi mbongo na ngana tieka wana mbongo na pe ko sapeka ya malunga te donc pona ko boya kwa kize bato ngana lobaka kana ko lobango na zo lobango epana pa mtusu na lobango te vraiment omoni oyo yebiki oza simaliwa Diana ya yo pesa parce que mutu tuna mokilo bazolo na biso etala na section soki na mabele okati vi ya mwana bato trop ta mususu po azako zo rôle na yo est-ce que azako botola yo nini pona lisolo bazobeta ya Gabi
mutu to ayebi ke ezaki actualité ya gabi ye moko nde mutu abimisaki yango ke o boye jana mwana na ye boye tout ça zo mana mwana na ye so boyebi alors tango yaki koleka jana tika ko répondre te parce que za fille moko alobaka trop te jana za mutu moko ya babilobela te ya gabi azaki tana ya ko sa émission partout na ba chaîne nyonso jana répondaki te ngai na bondela jana ngabi camarade nanga il faut ça la droit de réponse jana bi vala na koloba moko te na koloba te ti lobi tika loba tango ko mona kaka na zo répondre ta kata ye moko mais toyebani ba vie biso sur internet toyebani ba vie lelo zo longola nzeta mukeza liso moninge bon ya munene wana djembele pa na yo ezana choc na mutema otobimisa biloko eloko ngana osenga na bandeko na biso ya théâtre soki bolungu ezate to osila na biso kaka bozo tangisa makila ba innocent na ba innocente ta mususu jana ata soki asali yo mabe moko boye tant que ba chrétien kendare ba église non toyeba kolimbisa non lelo kati mwana mwasi wana ma chérie ngana koloba ke ngana via kabana jana viva na bana loko azana poto ma vanda kana makala ozomona jana yebi ko latisa mwana ayebi ko lesa mwana eloko nyonso mwana na ngoposa azaki a féliciter ozomona nazo kama na sima liwa jana na kozwa charge abana point d'interrogation mais bongo soki liwana eza ya mutu nzambe pa za likolo no ata soki na batami ata so na sali sambla ata so na yena tangisi mai ya misu na matanga jana lokwa eloko ezate ngana yebi ke Bellevue TV eza chaîne na munene soki jana fongo Bellevue fongo le jana mutema po ayebi capacité ya jana et puis aza rankine te mona mwasi abato ata soki problème ye lelo nzambe pena sunga ezala kaka ya nzambe mais so eza ya mutu jana za mutu matata atelema. Très bien. Je crois beaucoup que l'on a intervention, des artistes, comédiens, famille. Alors nous n'avons plus de commentaires à dire. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris l'âme de notre sœur Diane Makila. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu a permis que ces temps Diane a quitté Bisso, et tout ce qu'on peut dire au-delà, il y a Liwa, il y a Diano, et vous avez fêté, donc Diane est parti, nous qui sommes restés, tout ça toujours unis, alors voilà, on est alors merci également mesdames et messieurs. Donc merci à la grande équipe, merci beaucoup de Bandeko, beaucoup la Nabiso vraiment. Donc on peut toujours suite à programme, toujours la chaîne Nabino, continuez à s'abonner massivement. Sur une des Tokutani, mais la suite toujours dans la chaîne. Merci. ABC One Television. ABC One Television.